Donc tant bazolo ba fo donc ça veut dire que ce qui est un président élu à Koutanina collaborateur c'est les collaborateurs qui doivent se déplacer pour venir saluer le président. Et ça va bon côté, ba bossa de bonne manière. Mais bilo bomoni bolembi bokangi bisaka, bokei ko rejoindre Chilombo, le président nommé. Bomoni ke yende siko akobi na légitimité parce que Jean-Pierre Bemba n'a pas sa légitimité et ça sous peuple congolais. Mais bokende na bino parce que Fayulu a pekisi bino na nini. Discussion comme que MLC lobby na soit ensemble lobby ce cahier de charge na biso to kangote biso voto za primature. Alors est-ce que ba kei intérêt à peuple ou bien ba kei ba positionnement politique parce que dans leur tête ils se disent 2023 Zoyambangu il faut se positionner pour la 2023 tous en bon tous à la campagne. Ça c'est pas notre combat. Notre combat c'est un combat de valeur, notre combat c'est un combat pour une véritable démocratie et le meilleur gagne dans une véritable démocratie. Alors, ce débat-là de l'imbécilité congolaise, moi je ne veux pas mener ce débat-là. Et ça va distraction. Le véritable débat que nous devons mener, qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui pour que notre pays arrête avec la crise de légitimité des institutions et de leurs animateurs? Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui pour que le peuple congolais récupère pouvoir na kangami na maboko Kabila na Chilombo? Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? Comme ils étaient des coopérants en Europe, ils sont venus, ils ont négocié le pouvoir avec Kabila. Bazu pouvoir, babi nous allons copier en Fongwami. 100 jours. Bendi plus de 500 millions de dollars. Moutra Bendi a tout ça. Et reverser clameur populaire. Oh non, toti kaba caméra n'est pas ça. Caméra mais tiens la minute caméra na habite soki place ngana fanda kana caméra place fanda soki paradis zawap. Kabila ceux qui ont mutumo à banga na Congo c'est Martin Fayulu Madidi parce que modèle a mekaye même Félix Tshisekedi là où il est ayebi na mutema na ye sokaza mwana nzambe wa yoka mate ya pasteur Dalo et Kotaye azwa pe molimo mo 104 na ye je sais pas si il a parce que déjà là il a déjà apparemment attristé le Saint-Esprit mais ce que azwa katali lobo kota mutema na il sait qui est Martin Fayulu Madidi. Alino likambote ata baluli kitoko lopango lokumo propriétaire kasi ya balabala eza ya moto nyonso propriété privée. Merci Nabilo Banso au Bozuli Bakou ya kolanda biso na mokolo mwalelo na émission na bino tolo bela mboka Congo pe ba abonné nyonso yo Océan du Congo tika nzambe alola apambola bino pe la bato oyo bolanda kabiso kasi nani bo s'abonner te en tout cas bo continuer ko s'abonner na Océan du Congo boko zalaka décité rubrique ya mokolo mwalelo penza to kitila lombango poto analyser na mwana mboka Adrien oyo penza bino Banso boyebi pe botuna ki bolobi oh maman c'est un problème ngabité problème te yende ba occupation ezala rapida ba kasi nzambe abateli penza a souffrir moi makasi bokono nanda ko peze koteki makasi kasi na ngolu ya tata ndele lo penza tozali ko soana malgré pas ça lobito kutela kaka to solo mai to ko solo ezali nini to ko solo mai mingi ezali ko bima na ngambo ya MLC ya mona mboka Bemba Gombo ndega ezali ko accuser président Eli Martin Fayulu Madidi na makambo maike peto ezali ko solo o ezali ko leka la République démocratique du Congo to moni banomaki bachi na bachi nomination to moni bachi abandi su ko nommer alors to yebite ezali nini Sami Badi Bangaye et ali likambo nini donc etolo bakandenge président Eli alobaki ezali deuxième grossesse ya mona mboka Hippolyte alias Joseph Kabila to benga ke mona mboka pour bokomisi bango ba congolais to ignorera te na ko ina Kabila so biso to lobi mamo se okomisi mona mboka pour la nite bokomisi bala mboka parce que to lingaka ete mbe baza ko sala biso makambo to sala te tala makambo to ko analyser yango to lobi bolanda biso la bokebi boyoka nini ekobima na monoko mona mboka bonane pe mbote mona mboka. Bonne année na yo Maman Océan, bonne année na balandi nyonso nasepeli mbula sika mobwa sika nzamba apesi biso su makasi nasepeli bonne année na yo maman. Bonne santé sikoyo. Nzamba za kosunga donc tozana no sucure mais déjà tozongeli musala nzamba osunga. Merci beaucoup. Mwana mboka tolo banano likambo ya mwana mboka Bemba Gombo pamba te tolandila mo betando eke bakutela kina matanga ya mama F Bazaiba ntuka yako na famille mobimba pe na libota ya mama F Bazaiba ba condoléances de bolo baka vraiment na yo ndeko na ya mobalo to sola ka mingi penza na mboka bongo ya Allemagne nzambe abatela bilo lycée Bazaiba courage mama F courage ezali nzela ya biso nyoso Bemba Gombo batone baleka na télévision balobi président zo sala sembla ya koboya kopesa imbote la matanga mais Fayulu atika ko
akosa peuple congolais parce que bango bayokana ete moto la moto akoyo kosala makambula ye mais bazali kaka na kati ya lamuka balongola lamuka te soki balongwe ye Fayulu alongola bango nini yoko. D'abord nazo profiter na micro na bino maman Océane pour na présenter ba condoléances na famille ya docteur et à maman Eve Bazaïba la dame de fer nazaka na bo to simingi na combat ya maman wana. Donc, donc tout présenter ma condoléance Nabiso et pas Nabango. Non, bande quoi MLC, Basila Sony, Maman Océan. On va plus se faire de politesse inutilement parce que pendant qu'on est en train de se faire de politesse, le pays est en train de partir. Bande quoi MLC, Basila Sony. D'abord, on a vu ça bande quoi MLC, Aliboso, Martin Fayulu Bazolo Baona, Baebiete. Martin Fayulu est président Jean-Pierre Bemba. Il est le président élu de ce pays. Jean-Pierre Bemba a bâti campagne pour lui et il a gagné les élections. Donc, tant que Jean-Pierre Bemba est leader, Fayulu est leader, mais à part qu'il est leader, il est sous président élu de la République démocratique du Congo. Donc, beaucoup de respect. Ndenge Jean-Pierre Bemba est président élu en 2006. Ndenge Martin Fayulu m'a dit qu'il est élu en 2018. Donc, tant que donc, ça veut dire que ce qui est un président élu, à Koutanina collaborateur, c'est le collaborateur qui doit se déplacer pour venir saluer le président. Et ça va bonne bonne manière. Il faut à un certain moment, et puis deuxième chose, au lobby que Moutona Moutou a reçu oui, convention, il y a la Mouka, Maman Océane, et lobby clairement, moto aye na kati ya la Mouka, sokalinga kende, akangi bisakana ya sanini, akaina malembe. Bon, bino bokangi bisakana bino. Bokei na bino ko rejoindre Chilombo. Bosani déclaration ya Jean-Pierre Bemba salaki juste après publication des résultats il y a 2018. Bota film na bolanda yango quelque part bota la paix, bota la paix sima bozonga bato. Parce que tout le monde on dirait bon dépasser ba bande, c'est comme si bino monde boloba na mokilo mo na Congo mobimba. C'est quoi cette affaire là? Donc vous croyez que le bino bosima minuke bosala rébellion bolia batu na zamba boleki ba congolais no sur la makas. Vous devez arrêter ça. Bota la discours il y a Jean-Pierre Bemba. Après publication des résultats. Publication des résultats aux acquis trafiqués dans Nanga. Suivez la déclaration du président Jean-Pierre Bemba. Bon analyser bosonga bo to kamakambo bozolo balelo. N'est-ce pas il a affirmé qu'il y a eu un deal entre Tshisekedi et Kabila. N'est-ce pas il a affirmé que ce Martin Fayulu Madidi dit le candidat de la Mouka qui a gagné les élections. N'est-ce pas il a affirmé que lui ne peut jamais supporter la forfaiture. Akoki jamais qu'on cautionne en haut. Alors, mais on parle de quoi, Maman Océane? Donc, chaque convention à la Mouka Lobby, moto à Monique, alembi na ye komba, akangi bisaka sanini, akei. Mais bino bomoni bolembi, bokangi bisaka, bokei ko rejoindre Chilombo, le président nommé, bomoni ke yende siko akobi na légitimité, parce que Jean-Pierre Bemba n'a pas sa légitimité, et ça sous peuple congolais. Mais bokende na bino, parce que Fayulu a pekisi bino na nini? Est-ce que Fayulu a pekisi bino? Est-ce que c'est quoi président à cause de la courage, le coup la secoyo, à la coordonnateur, pas où t'es que la nation, le coup la président, c'est quoi le coup la coordonnateur, à cause de courage, pas que l'on la bango? Maman Océane, nous devons être notre photo, tous à la bateau, toyebi mikanda. Convention à la Mouka et l'obit, bakolongo la haute, sokolingo longo sanini, on appelle ça l'auto-exclusion. Peuple a constaté déjà que Bassi Bassanini balongwe. Na muto peuple Jean-Pierre Bemba na Moïse Katumbi basu na la Mouka te. Boko mona ka biso jamais ba communicateur à la Mouka, to le na télévision to ba Jean-Pierre Bemba na la Mouka, Moïse Katumbi na la Mouka. Ils se sont auto-exclus Maman Océane. To que ne pas être zonge pas. Ba député Jean-Pierre Bemba lelo bazab. Ba député ensemble lelo bazab. Atakutu babike toza ba nyama yango. On continue comme le Jean-Pierre Bemba, na Moïse Katumbi wana kati la Mouka te. Bakei lokola Mbusa na Musa kendaki, bakei lokola Chilombo na Kamere bakendaka, bakei lokola Matungulu akendaka. C'est clair. Donc je crois que tout est clair. Aujourd'hui, la Mouka, c'est le peuple et commandement à la Mouka Zana Maboko, coordonnateur, le président élu Martin Fayulu Madidi et l'Ongola, comment dire, Fumumpa, l'ancien premier ministre Adolphe Mouzitou. Et c'est le CENI donc. C'est le conseil de la Bango, on a des Sony.
Bako kate lobby bobaki que Chilombo aza illégitime, a eu pouvoir à peuple, to télémélier, après le lobo comme non, président de la République, union sacrée, to landaye aza makansama sonindezo salabango. La versatilité. Et la versatilité se justifie du fait que maman Océane, les gens regardent. Ils ne regardent pas la souffrance de ce peuple. Ils ne regardent pas le menace de sa balkanisation. Ils regardent le tube digestif Nabango. Le tube digestif, le besoin, le manger, le boire, le bamonaïma, tu vis bami tout cas, ça s'arrête là. Ce sont donc des intérêts partisans et privés qui n'ont rien à voir avec les grands enjeux qui concernent l'avenir de ce pays. Il faut tout le bango. Donc aujourd'hui, s'il y a des leaders politiques de l'Amouka, on va comprendre les gros enjeux par rapport à la balkanisation en Mboka, par rapport à social et peuple, par rapport à combat, il faut tout mener pour le peuple à récupérer la souveraineté. C'est Martin Fayoulou, c'est Adolphe Mouzit. Tous les restes sont allés au mangeoir. Les lorsqu'ils discussion anime. Discussion comique, MLC lobby, ensemble lobby, ceux qui ont des charges, qui ont voté primative. Alors, est-ce que Bakayeli intérêt à peuple ou bien Bakayeli positionnement politique parce que dans leur tête, ils se disent 2023, il faut se positionner pour la 2023, tous en bon, tous à la campagne. Ça, c'est pas notre combat. Notre combat, c'est un combat de valeur. Notre combat, c'est un combat pour une véritable démocratie et le meilleur gagne dans une véritable démocratie. Merci Bandeko Balandi na banzola penza boyoki ke mwana mboka fungwa mina yoki sengo ya mulatiki na lobi oh langage ya papa Adrien et komi pena mususu pamba te pesi kanda makasi bandeko nangala tozobeta sete lamuka na bango ezali lamuka ya ba peuple congolais te lamuka na bango ezali lamuka ya basase ya République démocratique du Congo ngaite rapport mapping bakombola bango ezali mais tokotala oyo koyela sima mwana mboka kaka na ndeko zoke na débat de wana ezali ya solo kasi likambola ina tuna yo bachi aye tolobi sava total baonde baokeni mais bachi a nommé lisusu basami badi banga ba vice ezali siko likambo ezoleka kuna boni mwana mboka bino boyambia kuna ndenge ni maman Seyane okolimbisanga ba téléspectateurs ba olimbisanga na ba likambo. Moi depuis un certain temps il y a quelque chose qui me révolte, qui me donne la nausée. C'est que il y a un groupe de Congolais qui vraisemblablement, excusez-moi, sont des imbéciles et ils pensent que l'ensemble de notre peuple est imbécile. Il ne faut pas même avoir imbécilité dans bango. C'est ça ce que moi je ne comprends pas. C'est dans ce pays, imbécilité maman Océane. Imbécilité une imbécilité, c'est-à-dire que na Congo, il y a des gens qui pensent que banti valeur, faut qu'on ait valeur. Na Congo, il faut tomber la yango. Kanyaka ndeto tombolango. Et puis tant qu'on va tombola yango, ils veulent nous amener dans ces débats-là. Tout légitimer qui moibi. C'est ça ce que moi j'appelle l'imbécilité congolaise. Et ça c'est très dangereux pour l'avenir de ce pays. Comment est-ce que la normale est devenue normale dans ce pays? Alors moi je suis mal à l'aise de parler de Bahati parce que Bahati c'est qui? Bahati a été nommé, même pas nommé, ceux qui communiquaient, moi, c'est qu'ils sont informateurs. Qui l'a nommé informateur? Chilombo. Chilombo est qui? Président nommé, issu du vol électoral. Et vous nous amenez, nous, de discuter sur un pouvoir qui est issu d'un non électoral. Et vous trouvez ça normal? Donc moi, Adrien, je vais perdre mon temps avec un président nommé par M. Kabila. Je commence à faire de la constitutionnalité ou bien de la juridisme. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Et c'est ça l'imbécilité congolaise, maman Océane. Donc, est-ce que tu sais qu'il y a des pays où on a repris les élections? L'élection Salami, il y a eu des preuves, il y a fraude. On a repris les élections parce qu'on a dit non. Tokokiko, Tonga République, t'es sur base, il y a mensonge, sur base, il y a vol. Maintenant, le vrai combat que nous menons, c'est le combat de la légitimité des institutions de leurs animateurs. Bahati, Chilombo, ceux qui, comment il s'appelle, tout le reste là, ça fouille à forfaiture. En principe, si nous étions dans un pays sérieux, on ne pouvait même pas faire de débat sur ça. Le faux corrompt tout. Nous sommes en train de parler de quel pouvoir? Un pouvoir qui nous lésionne.
Et on parle de Bahati. On va commencer à discuter par Bahati. C'est comme si nous étions dans un pouvoir normal où un président a été élu normalement et il a mis un informateur. Surtout que démarche, en gros, quand on a démarche, et démarche qui énerve non seulement la Constitution, mais les lois de la République. Alors, ce débat-là de l'imbécilité congolaise, moi je ne veux pas mener ce débat-là. Et ça va distraction. Le véritable débat que nous devons mener, qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui pour que notre pays arrête avec la crise de légitimité des institutions et de leurs animateurs? Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui pour que le peuple congolais récupère pouvoir Kabila na Chilombo? Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui pour que banyangala katawana ba Rwanda ba Uganda ba oba ko continuer ko bomba mande ko biso na beni ba zonga na mamboka na bango même au kotoka na ta ko annexer kizengi soki Giseni mamenga so Giseni obe comment Kigali kuna et comme la province ya Congo toko sala nini? Ce sont de vrais enjeux. Banger yaba union sucrée salée yaba Bahati, ce sont de véritables distractions. Le véritable débat qu'on doit mener aujourd'hui, c'est ça, parce que tous les Congolais savent, à part le fanatique aveugle, ils savent que Chilombo a été nommé, son pouvoir est illégitime. Et ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est qu'aux sa légitimité à l'institution, à l'animateur. Donc, je suis très mal à l'aise de faire des commentaires sur Bahati parce que intellectuellement, je me sens très mal à l'aise. Vraiment, bande kolangai boyoki ete mwana mboka ko pasola pa ko bimisa pezo za la kati na epo ete nkandele kina makama ko lekala Congo. Kasi mwana mboka lobili ka malamu lobi ete esengeli to luka ba piste ya solution lo lengeli ko silisa likambo. Nazongi selo maloba siko lesika wana mwana mboka. Piste ni tozo ya solution to moni trompe bato bakufi abimisi bato la balabala na abenga ki bango la saki appel lobi le 6 bobima bola kisa me contentement la bilo trompe babimi to moni mawa ya bato to moni bisiki ebele oyo moko lobi ba mapona ba bakisi kasi ya biso président Eli Martin Fayulu Madidi ako tambola kaka na ko kene ko senga ka bango mikanda ya plan ya sortie de crise to pe plan musu ezali o to ko sala poto kata hémorragie wana. Non, plan ezali maman c'est un ça nous toujours eloko wana. La première phase ya combat ezala qui nous cherchons des solutions. Nous avons proposé des réformes. Nous avons Mokonzambo Kacheli Kolo Mesa proposé en sortie de crise. Batuba imi si ko to komi koyoka et ça il faut naibisa ba congolais déjà d'avance. To komi koyoka pas Chilombo balobi non. Makambo Fayulu lobi kuna eza amutuya penza. Mais ce qui to salele ngo sikoyo, c'est-à-dire que trokata bokonzi na biso, trokata lipa la biso, moyen to profiter ezate. To me makaka loenge boyoti tant to koma na 2022 2023 na mai tolobi non situation mboka eza mabe Fayulu azaki na raison institution eza tambola te économie ko tamba social mabe to na dialogue bongo to ko négocier moi transition à 2 ans comme ça to zui proposition sortie de crise to chango to pesi Fayulu au conseil na ya réforme wana to koti après bazui on a to timbeli bango. Maintenant la stratégie c'est quoi? Deuxième phase à combat, et je crois moi Adrien je suis d'ailleurs, depuis le début, j'ai été toujours pour ça. Faut ça, là, soulèvement populaire. C'est ça la seule solution qui nous reste aujourd'hui. Et puis, ceux qui, tous en ont un terrain, maman, Océane, quelquefois, tous en ont un terrain. Ceux qui ont un terrain, je parle de ça. Nous demandons à notre peuple d'être prêt pour prendre sa destinée. Parce que, vous l'avez vu. Abimina balabala na peuple bomoni ne ba maltraité qui il a failli mourir ici ba betie bal na mutu dernièrement awa na makambu ya beni tout ça balkanisation awa oto sa ko lobela lelo bomona ki ndenge ba menace ki biso to zala ki ona to meli ba gaz ba toboli ba pina nini na ye mais soki na 26 provinces de la République démocratique du Congo ba congolais to teremi ci le mona Kabila ba hotel matin na Kinshasa on tozali par exemple nous avons minimisé 10 millions d'habitants. Si on a 10 millions d'habitants, si on a 1% à 10 millions d'habitants, tu as balabala. Est-ce que tu l'as policier n'a pas côté c'est ça le problème et c'est le travail que nous devons faire. Les solutions comme un soulèvement populaire, le peuple se lève, il récupère son pouvoir, il l'organise comme il veut. Tu zongi site République Naraï, tu poniba dirigeants au bazali légitime, tu mettre en place des institutions qui sont légitimes pour bangonde ba kozala redevable na peuple.
Merci bandeko balandi to bani ko kele moke moke la suka pambate baza ko kele vraiment réunion ngande la kange moi moke pe la respect ba pesa kapso ba panisa ndo moni to sali bandeko langai en tout cas na tondi semine sengo mokolo elelo ezali pamboli pe na yebisi bino ete prophétie en fumu kimbango za ko kokisa pambate na koyoka motema ya moto pe michopo ndenge ko baluka e ko loba ete soulèvement populaire c'est que Congo est comme ini na bato balingi ko libérer mboka elongo na président Eli Martin Fayulu Madidi tala biso to ko kende alors ko poser le sous-ba question te to yebisi yo to se préparer pour to bima la balabala peuple azali d'accord lokola to ko bunda na bande ko ba kanela biso ba bokela biso ba lacrymogène il faut biso pe to milenge les to za la première nécessité soda ko bokela biso to bokela soldat alors to sengi le général Kasongo botika nzela pambate peuple a souffrir bino bosata ba salaire ba $250 te bokole la metala mbongo bisike ko kende alors kanda la biso to ko ya la balabala to lobi botika nzela po to ko ya la ba angelou ba archange to ko ya na fumu kimbangu to ko ya na annualité to ko ya na bakanza to ko ya na balumumba la bankokolo makile ya bango nyoso ba rosi basi batelemi pebe kadje koti po ete to siko la République démocratique du Congo alors biso la bino totela nanu peuple na bato ba yibi peuple pouvoir so banana ba kolongo maman c'est ya on a likambo nena lubiawa ce qui peuple à répondre à appel ya président élu si nous sommes 100 000 personnes dans la ville à Kinshasa dehors les policiers vont être avec nous parce que on dit ça la caille $400 oui va toucher combien au moins la base na bango balela ka mikono so na ba camp militaire ba kolela mibali na bango. Vous avez vu comment est-ce qu'on a enterré le digne fils de ce pays, le militaire qui se sont battus pour protéger la terre de nos ancêtres. Na est bomoni ba image de ba ko bois kabango le cola ba. Non mais alors que ce sont les héros qui devaient être enterrés avec honneur militaire. Regardez comment on est en train de les jeter comme des mouches. C'est ça le problème. Alors, ce sont ces militaires-là qui ne voudront pas que demain, l'obiba, kundabangon honneur, ba na bango bali amalam ou ba fa na ba camp militaire, ba na ba cantine, ba na malam, ba policier wana. Oui, il y a un habité. Mais dans les forces armées, dans le FRDC, nous avons des Congolais. On va pas souffrir, ça va Congolais, maman Océane. Les Rwandais sont dans le circuit, il y a des carrés miniers, ils sont en train de se taper de maison. Les Congolais ne vont pas souffrir. Parmi les policiers, regardez les policiers congolais. Bako souffrir, bateau bako se retrouver. Et ça, bateau, ba Rwandais, ba Ougandais, ba Tchétchène, ba Poste, bango bako bénéficier ba biloko na bako sala kuna mais les policiers, azo kengela mboka, azo kengela bana mboka na biloko na bango bako souffrir. Si nous sommes 100 000, 200 000, 300 000 personnes dans la rue, les policiers vont nous accompagner parce que passe na biso, ça passe na bango parce que finish le combat que nous menons, ça pona bien na bango, ça pona bien na biso. Vraiment, mon amboka Adrien, tikangana ya nolo ete peuple congolais basi bandimi yango. Tango toko tambola mbalo yo moko ko kamuro bi bato ba se multiplier ndenge nini. Poto sito sali multiplication obéliste. Peuple congolais ko tambola toko bundetuma. Mon amboka to waliko kena biso na suka pambate na tikela bilope tambo ke lo sala réunion ya ko bongisela biso lo lenge nini. Mikolo mezali ko ya tokele ne tumba mbala moko. Sikoyo mwana mboka kuna na bisika na yepo tokozanga kolobate po fobo claira kaka opinion po peuple ba pourquoi azali kotelema tomoni siko 12 millions yango na ezali kobima or bato bafana ki la parlement babaki bazali kaka provisoire po ete bango ba bongisa maponami na bango kasi lelo oyo lolengo ba komi lisusu basengi mbongo ebele bima aussi lota école et katani gratuité katani toza komona makambo nyonso ya paiement ya bato ndenge kuto koloba awa eloko moko ezate siko mbongo yango ezali kaka pona bango to mbongo yango bango ba kosenga balingi basana ngo nini ba corrompre lisusu to eloko nini. Maman, Chilombo c'est une malédiction pour ce pays. Le responsable de cette situation, c'est Chilombo. Là, on démontre en 15 millions à rétrocession à pétrolier. Chilombo a un pote, non, ils ont corruption, ils ont un cop. Assanine a légitimé cop. Kamera a vu ma peka. Entourage naïe a vu ma peka. Non, nous allons fongwami. Comme ils étaient des coopérants en Europe, ils sont venus, ils ont négocié le pouvoir avec Kabila. Bazu pouvoir, nous allons copier en fongwami. 100 jours. Bendi plus de 500 millions de dollars. Moutra Bendi a tout ça. Et reverser Caméra populaire. Oh non, Toti Caméra n'est pas ça. Caméra, mais il y a une minute, Caméra, n'a habité Sogi. Place dans la fan d'Arana. Caméra place en fan d'Azogi. Paradis. Aza peinard. Dans les conditions, les meilleures conditions de. Oh, imaginer. Afin du peinard, alors peinard.
cop na bango ba beni mongo na bango ba komi kuna nani 400 millions 500 millions de dollars bimi na 100 jours donc ça ndenge nini allez dépassement budgétaire ba ligne budgétaire la paiement à la présidence bazo kozwa mbongo ya kesa donc même les conseillers ont compris que likambo za ngo likambo ya cop toi on comprend ce cheminement likambo za ngo likambo ya cop chasse là kwamba yemo gudu d'ailleurs to mettre ba mat bon ba continuer mango sikoyo on sala isoki union sacrée on soki union sucrée soki salé cop mbongo oyeka na mbongo comme ko somba batu. Maintenant, le vieux là, le président du bureau d'âge, il a compris. Il a dit que n'a pas faux, va profiter de Rodrigo. Et ça, il y a cop, banana sommet, tinezo kita, n'a pas dans occasion, le gouvernement quelque temps, n'a pas 12 millions de dollars pour la session extraordinaire. 12 millions de dollars. Maman Nangaï, 12 millions de dollars, tu sais, on peut construire combien d'écoles? 12 millions de dollars, tu sais, on peut construire combien? Est-ce que tu sais que 12 millions de dollars, 12 millions de dollars, maman, non, 12 millions de dollars, à chaque fois on a fait un Congolais, le budget est présenté par le bureau d'âge, c'est en francs congolais, mais converti en dollars, ça vous donne 12 millions de dollars. 12 millions de dollars, combien? Donc, mbongo zali nango, mbongo ya ba congolais qui n'akane na poche ya bango. Ils ont pour ça les Congolais misalaté. Ça c'est vraiment il y a un besoin que ça COP et c'est Chilombo qui a institutionnalisé COP parce que bah dépassement budgétaire réseau ça mon niveau à présidence. Ce que ça muto penal nganga mboka à se payer en mais comment on peut accepter dépassement 15 000 14 000%? Comment on peut accepter? Donc mambo mango zo kota wana et ça pour la traite de vie des institutions et ça peut prendre mango en charge, présidence en charge. Maintenant, quand est-ce que vous allez s'occuper de la santé à la Congolais? Quand est-ce que vous allez s'occuper de la maïna bango? Électricité pour mobiliser les recettes de l'État. Incompétence, on a habité sur le bandamboulanin. De 11 milliards de dollars de budget jusqu'à 6,5 milliards. Mais la réalité, nous sommes dans 3,54 milliards de dollars. Ce qui est total, on a bien. On a habité sur le même 4 milliards en mobilisation. Donc, et c'est ce que je dis que Chilombo a amené COP dans la institution. Et le vieux là, le président du bureau d'âge a profité. Voilà pourquoi ce système de la Kabylie doit continuer. Parce que c'est le même système qui continue. Hein. La corruption, et la concussion, tout ça, ça continue avec Chilombo sur le même système. Il faut vraiment que le système mettre fin. Merci Bandeko Balandi to comme la biso na suka kasi mona mboka na kotika bongo te nyungu moko na banzela sena lobela ki yango kasa kolinga pe lobela po ete Kabila alobila bango lobinga la tika lika la beta bino kumoko et puis lokola bato yi deux pèse bazala kana formo le belé pe ko kosa batu na union na bango pe bakeyi lokuta oyo ba bandi ko tambwisa mo ba voice moko na numéro ya président Eli Martin Fayulu Madidi ke yende Kabila zo pesa yeso ki 400 millions po ete bango na Kabila basala coalition. Obi Kabila, ce que dans le monde à Banga na Congo, c'est Martin Fayulu Madidi. Parce que modèle à Mekaye, habité, Chilombo ba Mekaye, tu vois l'histoire de l'Italie là, comment on appelle ça? Likambo ya bakana sa ba négociation à l'époque de Kabila en Italie là. Hein? Celui qui avait empêché ça, c'est le feu Etienne Tshisekedi wa Mulumba avec le concours de Martin Fayulu Madidi. Sinon, c'était parti. Deuxième fois, le père a Koufi avec la Soumoutoute Yewana à Kébine na Kabila. Mais Kabila a Meka Fayulu combien de fois? Il faut quand même qu'on se le dise. Et Kabila a Meka Fayulu combien de fois? Vous êtes journaliste, menez des enquêtes, des investigations. Même Félix Tshisekedi, là où il est, Ayebi na mutema na ye. Tsokaza mwana nzambe wa yoka mate ya pasteur Dalo et Kotaye. Azwape Molimo Monsanto Katnae, je ne sais pas si il a parce que déjà là il a déjà apparemment attristé le Saint-Esprit. Mais ce qu'Azwa Katali Lobo Kotala Mutema, il sait qui est Martin Fayulu Madidi et il sait que parmi les gens Oyo, comment dire Bakendage pas Kabila Fayulu Kendagate. Yonga nazo bisa bango na bi. Mais Bino Bokendana Kabila, asa partenaire na Bino. Mais ça bon na Fayulu kuna. Obi mi sa ba image.
Polo bango est-ce que possible mona Fayulu kuna Chilombo kotaka na couloir ya Kingakati abimi même na cuisine moi ko se servir à na salon comme lia est-ce que ça kutana ta na couloir na Fayulu eza ba distraction bato balingi ba omoni babenga ngona c'est une maladie en psychologie hein? On appelle ça la projection c'est-à-dire que makambo ozo sala ozo kanisa pe que mutu na bazo sala ngo vous comprenez ce qui est na cuisine hein? Nazo exemple bana mike la psychologie oye na cuisine au fongoli nzungu yibi musuni obimi ok dans le salon, ce que je ne connais pas quand la cuisine, c'est une maladie, ils doivent être soignés. Donc, ça c'est vraiment un faux débat. Le véritable débat, c'est remettre la souveraineté à notre peuple. C'est le combat de Fayulu, c'est le combat du peuple congolais. Point barre. Il y a distraction. En tout cas, je suis avec l'homme, je suis dans le précaré, Yoyebi. Donc le combat c'est celui-là et nous nous préparons aujourd'hui pour que notre peuple se prenne en charge. Merci Bandeko Balandi, comme la souka émission, to lingaki to lo bayango pour la nini pour la tali saki bato ete ali makambo ya lokuta. On ezali attentat bonimbo sala me bokolonga te pambate ba vautour ba meka me balonga te. Bandeko langai to komi komilenge na makambo to yebisa kabelo ete. Kalate to yebi ngonga te me mokolo ezali mais beaucoup surtout kake makamusu mabongo na République démocratique du Congo pour en faire bato nyonso pe monde entier. Et dans la République démocratique du Congo. Moi, non, moi je crois à la force de ce peuple. Je crois à l'avenir du Congo. Je crois à la capacité des Congolais de surmonter les difficultés aux Anango. Toujours les périodes difficiles. Tu sais, moi je suis malade. C'est vrai que physiquement je souffre, mais malade sur le plan mental et spirituel quand je vois ce qui se passe aujourd'hui à l'est du pays. Je crois que de manière spontanée, les Congolais, partout où nous sommes, nous devons nous lever et nous révolter. Au moins, les ingrédients il y a soulèvement populaire et Zali déjà. Il s'est engagé à topper sa moto. La minute où tout ça, d'accord, biso ba dire malenga ya ko pelisa le mettre. Ce que zongela la ziki problème te mais moto ane pela mboke ça la libérer. C'est ce qui nous reste aujourd'hui. Je suis inquiet, c'est vrai, mais je suis un optimiste inquiet. Je ne suis pas pessimiste. Je crois à l'avenir de ce pays. Bisono sobana mboka, il faut totelema. Fanatisme ezanango na sukate. Tout ça la nenge mokonza mboka Martin Fayulu m'a dit dialoba maman océan. Nous devons cesser d'être des fanatiques des individus. Nous devons être fanatiques du Congo, fanatiques de la République. Bitumbato ko bunda yango wana. Congolais o amoni ke makamno na Congo eta mona malamu. Congolais mo amoni ke bako bomba militaire na biso bako sasabatu attaque communiqué moko ya Kinshasa te attaque Chilombo to attaque Montete bato bako bomba bango ba président na bango na Rwanda kuna lobike coopération na yena Kinshasa na Chilombo za net d'ailleurs soki ba moni ba soda na yena mboka na biso ezali bakokoza la kuna te sans autorisation ya Chilombo. Vous voyez des choses comme ça. Soki ba tozo mona ngo za normal to beti maboko soki ba moni normal que le kola poser 100 jours ba yiba mbongo eza malam ba beti maboko so ba moni malamu ke ba dépassement budgétaire ba ko sa na présidence eza malam ba beti maboko so ba moni malamu ke ba soda ba ko futa malamu te ba to ba ko fa nzala nzela ezali te ba ko ezali te ba moni eza malam ba beti maboko soki ba to ba moni eza malamu ke peuple akei ko pona mokonzi mosusu bongo bato mosusu basangani ba botoli bokonzi wana ba pesi moto peuple pona kite eza malamu ba beta maboko. Mais biso tokobeta maboko wana te parce que république batongango na ba valeur et je crois que le lobby tumbato ko bundazali poète congolais ont sa moto naé à récupérer souveraineté naé. Donc plus de 143 90 288 93 71 pour Namandeko Balingi babenga po to continuer discussion en privé. Merci mon amboka vraiment tikanzambe alola apambola yo vraiment. Bandeko Balandi et sengozelinga na motema pour la deuxième fois lo bayango pambate na yo qui était koloba oyo na bati bilemo bomoni ke 2021 esprit en voulozi et na kati la bato po ete bato bali déterminé ya professionnel s'accomplir mondele akoma moto moindo akoma mondele ça veut dire mentalité ya mondele zolata wa mondele zwana lo bombu wana bango pe ba souffrir ndenge ba konyoko la biso. Joyeux anniversaire à toi pasteur Didier Lompenga ya église La Gloire de l'Éternel ozali pareil bémission banga sango mokonzi. Merci encore une fois l'équipe technique ya wana moni bongo kabu ya l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne. Nassima ya caméra notre réalisateur voilà la bengi vraiment Judeka et merci na notre coordonnateur d'Acosta Mondele El Campo Dieu ne m'a jamais. Merci encore une fois la Pape Dieu directeur recherche stratégique et pourquoi pas joyeux anniversaire à toi sango mokonzi pareil bémission
émission Bangala la gloire de l'éternel Mobimba et mon ami de tous les temps, Gino Loso. Merci encore une fois, papa. Merci, maman Océane. Bonne année à Congolais. Nous sommes Ingeta Tokolonga. Ingeta Tokolonga, bino nyonso ba peuple congolais la banzi lelo ba commentaire na bilo kozala ya kitoko mituna peze kozala mingi te soko za congolais oza collaborer oyo zo liala ba rwandete oyo zo boya système oyo occupation en tout cas na moni lelo bokolo ba mala mpo boko pesa nde ba pista solution. Que Dieu vous bénisse, soki yeso zongite tokokutana na bino na mikolo mizali koya. Bye.